ndako teba fufu na lia merita mais pas nyole ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na dans la salle de bain munene na cuisine munene ya mpele lisa te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi yo muto ofuta mais en assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo ya Roger zo déjà assurance ata lelo soki liwe ye obe ndinga zobela bongo famille ko sekete pona mama mbongo assurance vie eza épargne moko place ozobomba mbongo na yo en cas de que boule ko perdre musala na yo ou bien kufi bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo nyonso wana isengaka bambongo yango mpona bamasta Londres surtout na Angleterre mirasure eye mpona koregle baproblème wana o nazasu na musala tino badufuta pale ndenge nini benga mirasure comprendre o nakufi fo bakundanga baobsekisa ndenge nini benga mirasure lelo soki liwa eye lelo soki okei bato bakotikala ndenge nini na nsima na yo est-ce que okokundama bien est-ce que banana yo bakotikala na vie moko oyo bandaki kopesa bango ntango ozalaki na bomoi est-ce que badette na yo makambo oyo nyonso ezalaki na nsima na yo ntango yo ozalaki na bomoi est-ce que bato bakozango en charge kombo na ngai ezali Mireille Kato nazali conseillère et spécialisée na makambo oyo etali assurance nazali wana mpona koyede motu nyonso na kati ya communauté oyo alingi koyeba assurance vie efonctionnaka ndenge nini assurance maladie critique efonctionnaka ndenge nini numéro na ngai ezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35 Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya bana na bino dans le futur. Mais c'est génial ça. Chers internautes de 3W, bonjour, bonsoir. C'est un habitué Zalaka, to la mukina tongambula ndenge beti boye. Toyemba moto la wijena ba oya biso to lingara bango mingi bandengo na biso ya écho donc quand na lobara pas sans vous parce que binonde bopé sa biso ba vu binonde à travers binonde tozora ba 100 francs en tout cas merci beaucoup na fidélité na bino donc voilà malgré Nzoto nanga vraiment et pendant quitter ça fait vraiment un bout de temps on les calisous sauter dans la bande ko les cater donc Nzoto vraiment bande ko permettre de na beli et comme qui tient niveau na ko avoir même hôpital. Dieu merci, je suis sortie en bon état et surtout en bonne santé. Donc, na bela qui vraiment ma casse qui sur une qui m'a moutou pas si n'avait moi de les prendre mais na comprenait que tant y a betanga j'étais vraiment KO. En tout cas, merci beaucoup. Naba message Nabino, merci beaucoup. Naba appel Nabino, ça prouve vraiment que j'ai une très grande famille à part ma famille biologique, la famille Eco RDC, non seulement Eco RDC presse, non seulement Eco RDC. Cinéma, non seulement JTT Jean Thibaut Thibaut, mais aussi les fans des Eco DRC, les internautes, Internet et bien sûr. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous allons la Ouija avec un dimanche. Je crois que ce n'est pas la première fois de passer ici chez nous dans Eco RDC. Avant, c'était la télé-réalité. Binomo déjà voyé, bimodalité, on a ce qui m'a sali télé-réalité. Et logo est landa qui a déjà el Bastar. Alors le lot toujours côté et pas un dimanche si pour na el Bastar. Bisaki tozoya mais à mon na benga ki na yebise ke nombule beti moyendo ezate mais to kala moni mbule sili na bengi mba moko pegi walunga derrière la caméra na bino pegi to kende ka papa peut-être to kuta et voilà pourquoi to yé pour to kuta vraiment papa alors pegi si tu es d'accord avec moi on pousse ça déjà total à ceux qui papa ça mais je crois que azana est parce que azara vraiment vraiment abimara mingi te à part ba tournage na yé. Il y en a pas répétition. Toc toc. Kaka. Moutazate. Tozela. D'accord, Tozela. Voilà, cher internaute, Peggy Walungo qui habite Tozela. Donc, il faut avoir vraiment la mère. Si jamais pas mon tour, ça se fait jamais. On frappe toujours. Et Tozela n'a pas répondre. Quand des baby Tozela, Tozela paix. Donc, merci beaucoup de la fidélité. Parce que t'es vraiment cher pour Nangaï. En tout cas, Bolingo, Bolakisi, pendant un moment, Nangaï maladie. Donc, il a quitté vraiment qu'on est ensemble. En tout cas, Bisson a bino connexion comme je suis à ma casse. Encore des gens qui ont dit que les bêtises ont tourné les athées. Comment que soit Zambe. Kosa bis maman lika Yandi. Ramil Moussa, ce sont qui est web. Mais. Eh, malgré ça, cache n'a pas comme 1 minute. Eh, on va qui va bien. Para. Napi minanga.
mapanga entrée belé ezaka suspect non siko nana nyungu na bino bindo za maloba po yo so mami kingaka moko na koma déjà paralysé eza air normalement na rendez-vous moko na ministère na nini na inspection na kindo zoela moi diplôme yo zalaka ba rendez-vous ba faire étrangère ba inspection yo biloko ezalaka likolo ezalaka likolo moni dossier oyo ya affaire étrangère oto kendeki tikoyo mwana il faut voyager tiko diplôme d'état et bimaki yango na ke na zwa na inspection kosa biso boete et dossier nini lisusu to tala yo te boyo kasi kando le kane kokamba moko bon esili pe ata yo moko elo lisusu tikali oza banyongo na biso ebele ya koyaka koluka yo donc ndongo ozana tokotikalaka jamais kobosana yo tobando ya oluka kaka tobando ya oluka kaka sikoyo kumba ya moto oh yango moto na ngate eza kuna me nazana na pana moteur tala oyo rimaka kwa brandolo ba moni esala misu bongo no azosa sikwa moni mwasi ya moni yo ndingaza bara ne fais pas ça barabas bara asepeli ya moni yo oh ulobi nini siko obiena kende na ya ozo te yo za star tango koma kuna ba programme sur ce bimi biso yo raté au pamba au moins te que ça bien te mercredi toi na vite azobeta na dragon donc tellement naza trop pris mbulelo ça biso boyete papa na ngai est-ce que dossier ndani dossier za boye to ana besoin biso te ba fani ya iko ba message leki mendeni ni boyebeli biso kala ndi bosi bongo esuki kaka bongo eza boye ndenge nini to moni kaka bongo tele réalité to moni meto tondi ete ba bolingi nini te to linga sala biso melo mo eluka ngo nini susu ya ndimosi balina sani balingo lambela bongo oh nako tike ba malade nako tike le ba balia est-ce que tala ngana sala art dramatique ko seka na so atozo seka mutu ala soki pardon ngana sala art dramatique na sala hôtellerie siko ba malade nako tike la mama biloko bendeni eza ndeni te o lakisa bon pe que non à part que jouer wana ba mona ka o yebi pe ma mbele yebi pe kolamba pesa kolamba na yebi po omoni to fanda mingi na tanga na ba interna côté kuna na yebi te côté kuna na panzaka na sala mingi ba sauce bloquée ou bien na sali le nini recette mingi on sala na le sarmani. Le sarmani. Ndeni. Eza mikungu osangisi na sardine. Zambe, eza mongo zo bima fwase nzoka nga ola bina me o moni nga yebite nzoka. Mikungu na nini? Mikungu na sardine na makayabu. Donc eza recette moko pe na sala ramen. Siko na mbongo nani? Nana l'art, hein? Tu vantard. Programme invité te. Biso to bina ba perti ba programme invité. Vantard. Na senga bino camarade. Bo pesa. Mais na sepela ki na nous na féliciter yo. Eko ekendeki. Eza na frère moko na kolobana no kombo taboya na loba kombo na ye. A promettre nga nini nini adaptateur pour un montage. Eko vraiment eko na nous merci na wana. En tout cas merci na yo pe pour la reconnaissance. OK, vraiment eko na féliciter bino bande ko belé. Oyo to bando sola lisusu te baza na États-Unis même de quoi madame bakende États-Unis kala mona madame na nini a sepeli a féliciter nga benganga kutu na ba
ba 3 heures ya zo kanisa to sana moi ngalo no na butu tu ya sepela lobi ndenge obongisela biso ndeko. Oui mama ozoyoka bandeko no ba reconnaissante que papa yandimo sabongisela bango yo lisusu munene boye te azalaki pembe boye te vraiment commissaire boye ngabi te naza nzambe te na mwa moke nazwaka yango moni mwasi akotya monoko na mobali te mpo lelo soki nalobi na retire ebe nibali ba mystique te mpo na oui premier te mais olambani tokomaka na wenze sur place natala oyo eweya kaka oyo nakomona na somi ezodépendre mpe na mbongo. Donc ça va zela na atuna nani na mutu nanga moko ya wenze. Voilà, cher internaute, je crois que vous avez vite. Allô? Oui. Bon, voilà, papa. Bobomi? Tabac? Tengombe. Eh! Ah, Boboma samedi? Elle moi c'est na vanta. Ngana resomba 2 kilos. Bon, raté. Bon, samedi na roya nanga. Na ngaki lelo na somba na lambango. Biloko 4 babi katika. Na mikchopo. Ah, wana samedi. Raté, ouais. Ok. Bon, tout ça là. Tout comme à Gambela. Comme Gambeleza musikate. Natala on a resomba. Na ça la bino sauce bloquée. Alors, voilà, chers internautes, vous avez vite compris qu'il s'agit de Yann Dimo, c'est vraiment un artiste, comédien, icône de la République démocratique du Congo, bien sûr. Donc, œuvre en œuvre, mais ça, la salle est belle. Et puis, le lot de consomme Marango. Donc, c'est vraiment une star, vraiment à respecter, vraiment. Bon, Monique, non, malgré Mboule compliqué, mais toyepe, alingaka bimanae. Donc, inspection, mais préféré, alambe la biso na bino, bande na biso ya eko. Quand même, te c'est quand même merci et puis il mérite vraiment beaucoup de respect. Voilà, alors papa Nanga, je crois que toi qui es nabiso déjà. Oui, toi bimela ah ouais, après ngo qui me nabiso peka ah. Ah ouais. OK. Oui. Pas de problème, merci beaucoup. Voilà, pas de problème, cher internet, comprenez que tozo kenesko wenze. Donc tout l'équipe déjà en étape ya comme on a Yandimo, c'est ce que comme étape à Wendy. Et Peggy Welgo, c'est toujours d'accord avec moi, Tobi Maralabis. Et puis voilà, papa, toi qui est dans la bisse. Et maman, bon, le nom qui m'a bisso. Ah, Monique, Baba, Bengi, les États-Unis. États-Unis. Oh, oui, que nous connaissons Mati, hein? Mati. Kasi koyo. On calamita là, ils ont qu'elle. Quand calamita était au yaki, vous avez un sebo, et après Mati déjà. Eh, ça va, hein? Ça va vraiment. Déjà Wendy, on se retrouve tout juste après. Pas un dit toi qui est boy, toi boy. Ah oui, maman, Bonnie. Yann Dimo c'est pas si. Oh, oui, papa. Vraiment, il y a ça félicitations. On va la dimanche. Oui, il fallait y avoir des émissions. Papa, faites un ami là. 1 kilo. Tu as pris mon pot?
kilo. Oi, ukina ba ferme na mifumo. Ah, mikila ya ngulu eh. Ah, mikila ngulu. Ukina ba ferme na mifumo. Yango. Papa, kata moja. Unaona kitu. Relax. Yaani mosi mimi for kazi. Udara juu. Sasa nisapiti. Chana hawa. Kama una kile. Ngake. Meneti wane bakati ona ngondi mekia mikila. Mikila mwisho. Kwa sababu nasoma kama ngombe nje. Echange forme. Bugu chana. Ah? Bugu chana. Wale la arrêter. OK. On se met mikila. Wapi? Ouais, garçon. Ya ndio bibi sema sababu yake kwa nini? Akainga na ujana. Abu yako mpaka ngona ujana. Taraka ona zile mbanda. Oh. Yaani mosalela ujana. Bana. Como aliança vai ser uma Donc, il faut faire sa carte. C'est la carte de l'éclat. Ah. Carte de l'éclat, les gens oui. Après, là, on a besoin que les gens. Yo pochini. La menene. Yeah. Voilà. Para poco na timba. Vamos que pane. Voilà. No kede. No lamba rapida. Você lamba. Bolobi kilo est à combien? Ah. Maman, nakei. Babi mbongo kata te. Apesi. Moi ba ndi basa azam mbongo. Abi mo sina kama hiyo no cha. Oh, combien? Dala. Chaka kuna bilono so kuna ba chaka place mako. Nini? Oh. Oh! Ya wapi kuna kate? Kwa tomati ya mama. Boyo. Sina api wede ahora memekila. Na wala mamikila natani. Be samikila. Oh! Wana nini? Oyo. Nini? Et ça déjà combien? Il y a indien. Il y a indien.
Ni lisusu. Céleri wana point. Kasi mo sobe tena céleri. Kana wana. Oh, nazoluka épinard. Ah. Wana sali ko. Oh. Neta na sachete. Mama, cha. Bonjour, on me tout ça pas bonjour bino. Bonjour, côté jamais sans permission. Teranga pilipili. Chérie, on a tambola naye. 300, 260. Et à 500. Yani mos. Wasa pembe boy. Ya ya. Tigelanga ye. Okupa. Eh. Tana, tala. Ya. Wana kuboma moto. Wana kuboma moto. Ya te. Tiens. Etali 3000 hein? Tiens. Oh, yo mona ngo fete. Mwana no akuli. Simba na. Deja na mafuta na pesa ngaya. Pesa wabuke wana. Wana mimi. Ndembi céleri ozwa kite. Pesa. Cher internet, faut pas comprendre pour aller au 4 à remonter. Donc donc voilà pourquoi tout le monde. Toi bête comme ça. Abtiens déjà. Toi bête on a ninga de loin. Eh, il y a retour hein. Oyanga moko. Oyangi moza. Ya. Wata mundele ko babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi eko Ils appellent bien Otumba. Ah. Oh, ça va? C'est là ma viokele. Nous avons des babes à semer. Ah, mais bah mon mobile le plus beau. Quoi ça peut monter? Oui, Robel, ça. Et ça m'a été. On a la sauce bloquée dans le bloquée dans Maman, voilà c'est moi. C'est mon lot est bien. On a goûté à mon ami là.
Kinshasa. Courant à grande perte, baba. Courant à baba. Voilà, je crois qu'on est déjà de retour. Et papa, là, on aime bien. Nalembi mais était inga. Mbongo na pesa ka mwasi na nga chaque fois réclamaka. Mais na koti ba chambre fois nga moko na moni ba prix. Maman yoke. Babi, ba ko batisa mbonga wenze. Non, na ko kitisa. O épinard. Po biloko nzoka ezalaka nango moins cher, mais basi yango po balinga kolia ba bonbon ba nini. Tout moi soka za na appareil. Bon muso alongolaka aketia na nini. Tala épinaro. Épinaro nyonso 3000 francs. Oyo tomate. Tomate oyo ya 1000. Ça va. Te na yeba ndenge na pesela mbongo ndenge biloko na sombi vraiment. Oh tala. Tomato nzoka 250. Natinda bana nzoka. Émission yego sunga nganzambe. Tala oyo nyonso na pesa ki 1000 bazong selinga reste mbongo. Cheke. Taka kabakata pilipili 500. 500 francs. Yeah. Kwili mama. Makangami. Mvoa makangami. Onyo so mikila. Na rotuna nalia mikila boy. O mikila ezalaka te. O mikila etikalaka na poto. Oyo mikila misunite. Mais na ndenge nga na kolambela ngo. Donc lelo bana bakolia bien biso nyonso sepela nandimi kututeke na okele so match awa musulman azate e bon na obanga kosoma ngulu pona oyo nini oyo ba fufu nanga na semu. Donc si je comprends bien épinard na biso eza accompagné na fufu donc na moniti na kwanga te donc épinard na mikila tukulia ngona fufu et puis fufu apamba te semoule et puis fufu ya manioko donc ya pembe oyo utiba Congo. Ah d'accord. Congo central. Merci beaucoup. Siko na ke banda musala na ngana sima. OK. Na banda nano ko sokola mikila. Natal etc. Voilà, chers internautes, je crois que vous avez vite compris qu'il s'agissait des Mickey là. Donc voilà, quand dans le bac qui sera na j'espère que vous m'en demandez azo luka Mickey là nae et assommé Mickey là, assommé épinard et que ça na semoule na fofa maniaque bien sûr tout bongisa et au sangisango. Voilà, je crois que l'émission ils aura toujours car répondre à aider bino kaka tende to lobaki no ko aider bino ko aider pe biso moko parce que mutna mokili akoka te bilo mususu nga nazo croire que na ebolamba peut-être pe na ebolamba ngo bien te. Alors à travers l'émission oh toza que s'ajouter na babilo rebelle auto ébakité donc tozo bakis en tout cas. Merci beaucoup na fidélité na bino, merci beaucoup. Donc si vous nous captez vraiment 5% chez vous, c'est grâce à celui qu'on appelle Peggy Walungwa. C'est lui qui est derrière cette très belle caméra. Merci beaucoup à mon papa JTT gentil pour la confiance. Merci beaucoup les sous na on rappelé les sous ba on se ba benga kinga ba komelenga ba message pour na ba bonne guérison en tout cas. Merci. Naza vraiment reconnaissante Peggy Walungwa. Tout peut m'amouquer. Papa, vous avez moi temps payer ça ma calanie et je regarde tout juste après. Déjà. Donc, Yanzi, parce que la moyenne est donc si je comprends bien, Miki va toxamuka ya pamba bongo. Il faut que toxamu nanu. Ya pamba. Ya pamba. Sans litungulu. Sans litungulu na kochapo déjà esa la po ma ya moto wana ba mafuto ya oye pandali mipanzi. Oui, au moins le na chambre froide. Il faut quand même moi pas mafuta wana oya mipanzi ana ilongwana. Comme ça etika la penza.
Ndinga normal. Donc si je comprends bien, aux autres qui sont pour dégager des mafuta. Na dégager ma. Olamba! Quelle boule! Sauce bloquée. Hey! Quelle boule! Et le koyo. Ah, t'es. On a prouvé moi sinanga. Combien de fois là sinanga? Pour la Mikila, ouais, moi là. Non, Mikila, t'es au monde parfois fier, il y a quand c'est yéli dans les kinga na ola. Mais n'a pas prouvé. Eh! Dans les deux ali beba. Ah, et beba. Et non, rable qui prépare. Ah. Député. Pour rappeler que vous êtes candidat. Non, on a un candidat, donc on a un lobby babenga na maluku na butu. 22 c'est pas so benga. Mais on savoir honorable yakanga tabayaka. Pas au secondé pas. Si ka ba lobby mais on a une personne na président tengabité. To bandana no to me banda beta mo sikol na banda kata sikol na kena na sokola épinard na ça donc avant na zota demba bula rapide kotoyo nini kotoyo maya fufu donc rapide lelo penza o kalaté donc gardez votre souffle sikolo épinard il faut que katango et on a kata étape. Comme na étape, au monde na chaki mai pour ba mafuta wana. Pour na sopi mai wana. Pour na comme une étape, au monde be épice tout. Ya on a touti. Pour na ozotia ba épice siko. Après na zoki na épinard pesi na kati après siko na comme na deuxième étape. Deuxième étape on a zotia ba ingrédients nyonso. Na mungu na nini pas na meki na omona ke sauce comme bloqué. Il y a un problème les ailes bloqué. Na ebito ke bakoba bakotsa ki bato. Tala mobali mobimbo ke somba mayebo. C'est là qui toko Non, attends, c'est qui toko, c'est eloko moko facile. Mais lamba mikila. Bate batala. Mikila ya ngulu batala yo. Bato balia ezala zeite. Déjà. Lelo, ibe bae. Lelo, le. Ça va? Et bien bien. T'as forme. Forme. Non, Mikila. Et pour la forme ni. Non, mais parce que c'est une forme. Il y a Mikila. Ah. Il y a obéi sur la Là, mais puis c'est un oignon déjà. À part la tomate, vanille. Tomate, tu as au calinga pas, tu as fait quand nakati. Tu as au chakanding, no calinga iso. Là, si je comprends bien, les tomates déjà prêtes alors. Oui, tomates déjà prêtes. Calinga nakati. On va matungulu nakati. Ouais, fois. La penga moko kona toka mwa mai. Alors pas un diamant va te donner une explication parce que moi je te le dis que non quand ça les épices toutes les épices ça parce que ça me soit lingola ma penalty nini ya mikila ngulu boy ndenge olandi parce que faut pas yeba ke odo somaki
eza ya ngombe te eza ya nini ya ngulu. Oyo ya ngulu. Alors be plus nini otuti. Oyo tutaki wana. Nazwi muscade. Nazwi ndambo ya nini muscade, nazwi makasa ya ezalaki nini oyo nyonso tobanda osomba wana. Ya bosene. Ya nyonso akamio nyonso tobanda osomba. Céleri, muscade, ndembi, nazwi nini lisusu biloko yango. Na surtout ail. Natie ail po eboma nini nyonso. Mais moi solo net na ko pe moi solo kezo bimisa tangawisi. Oui, tangawisi na te. Bolobita. Na botana ki. Na te pe tangawisi. Po esala bien, eboma bazé wana tu. Mais oh, Baptiste va lamba te. Comment na ba détail? Oyebi. Baptiste va lamba te na bandi bozomo na ba détail charanta. Non, c'est omoni ba artiste ba eboya kolamba. Ngai oyo soki même mundele moko na photo ezateki na roboya mame. Alinginga. Ke nazala ta mobile ne na photo. Non, je vais préparer. Très bien. Leo nimi ko za mama banda. Mbongo ya mtao bandolia. Mama azabi mama yoka nzambe. Abie jamais wakabula yo na mu. Oka ningo bela. Kona ke no toka lisumai. Nyonso ngambo. Ebola ngo seliso za yo moko ta. Épinard na ba tomate na matungulu. Yango nazokata. Nazwi ba épices tout na épinards pour nazo tana kati na sangisa. Bonjour. Pona balisa mwa mai esana. Sikoyo ona Mungu anakozela nanu episi wana na komeka soki na mbuyo fiko Mungu ekokite na bakisi Mungu. Donc batu mosupe balingaka Mungu mingi te même ngamo. Donc soki akobakisa sa.
solo como tindika na lambela na sima na kolambela liboso ba mama kate ba komoya deja lelo bona nete ba déclarer OK ya lelo ngalandika lokolo ndenge bosala kati ngakuti na meki nano supu te basi mosu azalaka komona azolamba boye soki soso lipapu mobimba azomekela yango supu na nzungu eke mwa mopanzi nayebi te obomisa na sauce bloqué tala ndenge evimbi evimbi sikoyo ezotuka bo namoni mpona zela nini moto nazotia sikoyo nini na moto mosusu mais sikoyo na comme pilipili yango nazotuta mais quand même faut kobwaka mwa pilipili ya kobweta ya kobweta ezala na kati esala bakeskese bakeskese donc natika misatu nakanga ngo noki mpo ekomoboma bato akarte bakomoya ole komopesa mpona tia mai ya fufu donc pilipili oyo nasombaki nyonso ko moyen natia eza te ya na tuti yango oyo baliaka na pilipili pembeni pilipili yango sikoyo nakomi na etape mpe nde nalobaki ke natie nano mungwa te sikoyo nazomeka soki mungu ekoki natiki soki ekoki te nabakisi mungu balamba na bango sauce bloquée balamba na bango nde nalobaki oyo eza système ya sauce bloquée omoni sauce donc eza te yo ndenge yono o mafuta eke na gauche o mai eke na droite oyo na mai na mafuta na nyonso si esangani nameka sikoyo faut bela ngoku déjà mungu ekoki mai kaka ebimie en attendant mai ya fufu eza na moto oyo esimbeli oyo ya mutu ebolamba fufuta ebolamba te zambi so bamama balambi oyo biloko yango kitoko te bikosi bamonaka yokangaka munoko eyindi okendeke no baplace balambaka
Eh, Nzambe. Oh, fufu ba balola na Londres. Tende ba obo ekolo ba jeto kuna ba voisine. Lelo. Ba voisine ba tumula yo. Ba voisine solo te ba yo kitsola biloko. Yi. Tobo, bokolia pete. Lelasko. Omona nena balola. Eh, ba sa musilanga ya ndiboe. Moi ete ndeni muto alamba bien. Oh. Oswani sanga epai. Baby tike kolamba fufu semule za pasi mélange. Ah. Ekanga makasi soki eza ya pamba eza ya manyoko. Kanga makasi ya matolamba fufu. Nini? Olukela ngali papa mami. Tambe, yapisi ntokolati. Salano. Tiens, nasali tos bloqué. Ah. Oti be pina. C'est l'heure de tourner les foufous. Allons pas l'internat. Oh, kobal kolamba fufu na koloba boy. Et au bota mbuma. Eh boy. Tika mo mtu ala mrashwa na yeye. Te. Olambi bien mo mama nanga sukati. Obi que na senti bino bweti ngo ba mbuma tout évident. Nga mbuma wa isate. Eh. Okembuma. Rien ou l'aime non de bien. Souka. Walungwa moni. Oyo. Oh ba mbebe bona mbatu. Nini susu. Ikote ya mwana na thermos. Fona sokola maboko. Serve tangwana. Yindi. Ah, obi kwani na féliciter. Maboko eso kwama. L'internat ka. Biloko bat bakolia ebele. Faut kozala propre. Voilà. Les deux autres sentir. Voilà, chers internautes, je crois que tout est prêt. Foufou et Zawana, Épinard, Batiapé, Miki, les Zawana plats préférés à Yemoko. Yomoko d'abord impressionnant parce qu'apparemment, c'est comme si Oeba Sumbulo Lamba Tenandaku, Yomono impressionnant na Biloko Lambi. Oui, nano na remercier Bino. Étape émission yo. Donc nayeko mona ke bamaka mususu madame ayebisakanga nga kanisa akosakanga soit ayibakanga mais namoni ke changer sous maloba bon pour komoni na somba biloko natikala na mwambongo mende makale lenga makale lenga po biloko moni ngulu tokozo lambango faut ebela bien ngulu ezalaka na batenia moto nde bomaka tenia yango moni étape à liboso bacha nde tokendeki na marché eleki bien deuxième étape payé ya kolamba troisième étape ya kolia yango même ba mama quartier ba ye bazotalanga balobi ah mami asalaka fiera pamba nzoka mobali ayebi kolamba boye moni solo ebeti bango et alerter quartier mobimba na lambi fufu na lambi mbuma ta mukete po lakisa ke non né au village totangi na ba internat siko toza na centre ville donc na kosala nyonso moni ce n'est pas eza par hasard te na postuler na za député po toyebi nyonso toyebi étape sociale biso ba toyebi yango yango moni ko tozokende kuna po tokende obundela peuple po toyebi pasi lelo na ke na marché na yebi
prix ya ndembi nayebi prix ya nini ministre nini akota na gambela ministre la potopoto ezala kuna ya mbula potopoto eza wana nanu bakowolola ye akomeka kokota te potopoto eza wana babiloko omoni ndenge na bato ba mama gentil chaque place nazosomba litabisi ezozanga te même na bato nde ya chambre froide bazaki motema mabe ata mokila moko babakiselinga te kaka mbongo napesi yango na vraiment merci tolia nanu il fallait tolia après topesa commentaire mais tolia yo moko sentir nde nalobaki sauce bloquée ona sali jamais mona mafuta pembeni jamais mona mai pembeni jamais mona nyonso esangani esali donc ndenge fleuve kendeke nyonso bloqué vraiment bon appétit bato bakolanda batala jour o moto amoni ke ala na problème ya kolamba akobenga nga nakopesa bango bathéorie comme ça bango moko balambe. Ah d'accord, voilà chers internautes, et comme jusqu'au Aracolia, Tolia to juger biloko bien, et puis on se retrouve tout juste après. Narosi ngayo, ceux qui m'ont allé au servir, Yomoko. Ok. Mais yom tolobana soma mikila. Ye etse ko soma mikila ngombe, yo kisumba o ulande moins cher. Tanto yo ki karato. Ngabi ata. Quantité. Jésus. Bakolia na nzungu eza. Noeli ya kolia nayo. Bien manger. Hey. Bana batisa wana. Onga ekoki. Bakisa na wana. Mega olia na isima, dala na kanala musisa musana. Nalia boikala. C'est pelit. Merci maman. Mikil, vous Mikil on kaliza la beauté. Okala ngo batumbaka. Ngulu okala ngo batumbaka. Ouais. Poso voilà. Ma biloko ngo ndire bango mindele. Kuna balia kango te. Ben oui. Ndeni ka oyo Mikil ya. Mikongo. Oh ma papu. Ma papu. Oh mi tema. Mama te kana bani. Mama. Mikila ngombe kandi zilaka. Tiangulo nga ila kama. Zua ta telefoni wansi. Mikila. Allô? Bonjour. De là, nazo bengo nazo sala émission.
Autre de l'année, vous collez. Vamos quoi après ma comme tour après-midi. Oh. Libale. Waza na 6e. On va soutenir. Ah, melenge. Comme déjà emporté. Emporté tala kututa. Ngam naza soki naliaka bulu moko lelo 2 bulu. Ah. Pourquoi? Déjà emporté. Emporté. Je prépare. Je vais profiter pour napesa ba. Bandeko na mbote. Didi full business na Londres. Napesi Sobrino na Canada. Napesi ye moko filo mwa di kosolo la. Omoni nde nazolamba. En tout cas, bino tout. Ba Jean Willy Naya. Abino yango wana. Na Luanda na bosani te. Mutu nanga. Mutu na qu'il équipe bien. Na bandi Sami Cointron na Bruxelles. Omoni yandi mosi oh ba mibali. Ya ba artiste be balamba te. Patricia Mwanza na Paris. Bon mona donc voilà. Ils ont marché carabongo maman, on est là en Norvège. Flexine. La fille à maman Georgette na Canada babi Flexine. Roda Molembi Nzamba za tata. Banda na yes bon moizate, pas un dimanche je crois que todo chuter na déjà boué. Quand même mot na ba ono so balanda ki biso en tout cas on a pu d'abord merci parce qu'il y a des biso au lambeli biso na ba o bazota la biso en tout cas merci beaucoup c'est pas donné à tout le monde nous sommes sous beaucoup ya pe boîte qui atalika nga icon nga kani na nga ndingo ça la combo parce que vous allez pas capable de boya et changer le côté parce que vous êtes déjà star donc au boya au linga vous êtes déjà star au tika la star les a bongo au moins au mikitisi on dit biso en tout cas merci beaucoup alors quand même moi gentil na ba fanatique na yo et puis numéro n'a pas contact quelques dédicaces au Kaboy na musu de tonga na aussi ça na pesi kutu mama Brigitte na Paris Mbote. Contact nanga eza plus 243 81 88 085 18. Ya WhatsApp na sala mingi na plus 243 WhatsApp pour tout tika na pour kota no so lingi 89 52 52 640. Donc on a WhatsApp 89 52 52 640. Donc tena kota rara te parfois là la na wa refoma batutu bambote na bino tosaka ba congolais tokotikala ba congolais bo soutenir biso ngeko ayebo moni na ndaku mwa muke nazwa yango nazwa nango na ndaku bakendo yiba te ya tosengaki totai quand même mwa mutu tokendo sauver pe biso nyonso toza badepute totikela motu tante mboko eza ya biso nyonso yango tozosenga bana tiango soki batyenga bapui ekosala kutu bien tozala mpe na milie na biso na badepute oyo bakolobela baartiste po baartiste bango moko bazotambola nomo bozomona bemission bozomona bandako ya baartiste ndenge tosufraka moto abonga awa aza te. Vraiment merci na bino nyonso. À la prochaine. Voilà, chers internautes, merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez vraiment aimé, dites merci à celui qu'on appelle le GTT, Gentil Boji Bois.
mon patron, mon papa, à qui je dis en tout cas merci beaucoup de me faire confiance. Merci beaucoup à tous les internautes, à toutes les internautes, parce que c'est grâce à vous que moi je suis devant cette caméra. Merci beaucoup à Peggy Walunga, parce que c'est lui qui était derrière cette très belle caméra. Voilà, quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité. Si pas Nora Kalonji Bob Molema, si pas Bob Molema, Daniel Epikabu, si pas Daniel Epikabu pour tout Cataléa. Derrière la caméra, ça sera Peggy Walunga. Si c'est pas Peggy Walunga, Marla Niwa. Si pas Marla Niwa, verdict, Yoka, les bananes, ils sont moïse. Colivila, 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 oui, oui, voilà,